Batu ya héritier. Dans la tchébino tout en général. Oya ko se retrouver na kati kuna ami yebi. Mais bon moni lelo, trop c'est trop. Naza ko s'adresser na yo héritier na yebisa ko dana ko répondre yo mo côté mais moni lelo mo kilimo bimba. Il faut ba yeba pona moni botika vi na ngai tranquille. Bino bato héritier. Na yo héritier. Na yebisa yo héritier. Komba ya vi na nge banda depuis kaka yo héritier onzima ke non. Mariam bota bandanga mwana nga bima na mukili nde ba problème avi nange banda mais bino bato héritier na lingi na yebisa bino lelo omoni nde boza ba mal éduqué ndenge boza na ba respect ya ba parents na bino te ni ya ye mokonzi na bino héritier bino tout ata mutu mota za na respect na ye bo vivana non na hypocrisie pona misu na ye bo lakisake ke bo lingaka ye mena kuzu kaka bino nde bo panzake ba sango mabe botika vina nga na lingi non na rappeler bino eloko moko bo e bien nga na vandi na ke vanda na lopango héritier na baluba boza ko se rappeler non héritier o yebisa batu nyonso mwana ngai na mama na ye ba okende poto bo e bi ndenge sa bino motema mabe bo e bi ba réunion o bino tout bo sala na lopango ya bino ba belo ina bandal bo e bi ba réunion combien o bino bo sala nazala na âge nini na bota mwana nga na mwana mukelelo nga na okokisa 35 ans héritier na okokisa 13 ans boyebi ba passion nga Mariam na mona o nga na yoka ya ke non na âge na nkutu ya mukie héritier achenga zemi azano na réputation ya batu nyonso mokili mombaba olo bakaza na sida trouble o nga na zwaka o nga na banda ko sentir bino boyebi yango est-ce que une seule fois bomicha déjà na place nanga ba fi o lelo bokomo bimane héritier basi héritier o nga na vanda na bino ndaku moko ezala na vandi boboko ya tel balobi ku héritier za na sida solo lelo ba fi wana na bino ba te héritier botika ke héritier bimana ba fi wana sida héritier lelo esila bato héritier bolukaka nini na vina nga million nini o nga bananga nazala na héritier bomona héritier apesa nga na longola kutunga o héritier apesa héritier na o bino esala bino motema mabe Pobo linga te batu ba vivre tranquille. Attends, nga na vivre na héritier te, na bande ko bimana Roger Ntingi. Tout le monde boye ba kiango, na ya poto na zena mobali. Ndenge héritier kenda ko fiancé moi si. Nga pe na zaye pe na mobali o akenda ka bima na famille na nga fiancanga. Tout le monde boza au courant. Bolinga ni na vi na nga. Bolinga nini na vi na nga. Na vanda na poto a na zwaki problème. Etika yaki mukie mwenzen ba placer moi na nga. Na mona mutalati mokote. Na mona mutalati mon côté à part peut-être famille et héritier nde ba s'inquiéta ki pona héritier na est-ce que na mona bino batalati o bolinga ka héritier na mona tam mutu moko o apporter la ki héritier na aide donc botika vi na ngai tranquille nga Mariam nde nazabo lelo soki naza na besoin ya ko bima na garçon moko ndenge na banda ko bima na arsi na s'afficha na partout na banda banga mutu te nazala ko orpheline te naza chege te nazala ba parents nazala papa nazala maman nazana frère aîné, nazana ba grande sœur, nazana batu o baza ba responsable nanga. Ya que non lelo Mariam sona na problème, sona na souci ba yaka ba bimaka. OK? Na yana poto ana na bato ke non nazala soki nazana galère, bazala ka ana ponanga. Eza bino batala timte. Donc naza ko s'adresser na bino nyonso. Na bino basi ya héritier. O bo sala kalikita na batu ya héritier. Ko banda na yo mwasi ya héritier ndaku. Na envia ka place na ote ata mukiete bino ba fio bo bima na héritier na envia ka place na binote bon moni jour héritier on pesa bino valeur loko ami bale ba pesa basi na ba valeur sans que na cité ba kombo abatu peut-être nga Mariam e sala nga pasi OK ou soit ba bien o héritier bande ko pesa nga soki lelo apesi nga te na monyo osela ngo fimo bo nde sala nga pasi alors botika vi na ngai tranquille bo banda ko combattre nga lelo te bo yebi yango bo yebi yango très bien na mituna bino bo banda ko combattre nga lelo te na sala ka vi na nga na mena ka vi na nga comme bon me semble na za na famille na nga na za na papa na nga na za na mama na nga héritier botisa nga oye héritier ebe lunga papa nanga to ebe lunga mama nanga te donc trop c'est trop o komela kinga na yebisa ko na ko répondre yo mo côté na ko répondre na yo na batu na yo po ba linga ka o te ba vivre non na hypocrisie kaka bino ba te héritier bo panze sangwa che fizemi so pe esta ka bino bo lobe héritier aza yuma aza binzima nzima bazemi la fille a lobe so pe zemi za ya garçon sous garçon a telemeli après héritier nzimi zemi bo yebi c'est héritier bo yebi c'est héritier kombo na bino na munoko ezaka soki bo yebi position ya Mariam te comme bomoni héritier aye na se anda kunanga matina anda kunanga so pe deux fois abenga kibino bate héritier boya ko zoae apesa bino position na pesa bino motema mabe bokanti mbongo ya la team nyoso ye na maboko ya Mariam
aza papa mwana nga s'occuper na mwana ye na sala ka vina nga na banga ka mutute po loyer na nga bino tembo futa rango bo liesa nga te bo latsa nga te héritier au sala ka devoir et tant que parent au pesa que héritier na okoro pesa ye nga na lia mbongo na ote donc na lobby na bino ezala mbala suka bino bato héritier na bino basi ya héritier ko bana numéro 1 na oya suka botika vina ngai tranquille boyebi yango ke bolala ka pongi te na kombo na nga botika vina nga tranquille po nga na sala ya vina nga na sala ka vina nga na tala mutu te soki lelo na besoin ya kobima na copain moko na kobima na ye naza na tina ya mutu te mutu abalanga azate mutu afiança nga azate ok nazala fiancé nazali na mobali ba proche na nga boyebaki mobali na bando bima na ye donc voilà lelo bato ba fréquenta nga ba yebi mutu nini frère mutu nini nazala na ye donc botika vina nga tranquille trop c'est trop ndenge bo tambusa kombo na nga na yoka ke komela nga na matoi na nga donc botika kombo na ngai botika kombo na nga donc na boy bino bato héritier na répéter sous botika kombo na ngai tranquille ba million o bokanisaka ke no héritier apesa nga o akoki opesa bino na zwaka ngote ata 1 euro te ok azana mwana soki azana poso opesa mwana apesa nde mwana apesa nga te donc bokeba kindumba bino bolo ba kindumba Mariam o héritier asala mutu déjà reprocha bobosani lisola Julie Kitima ka lelo boyebi nde nazala na Julie Kitima boyebi bobosan lisola Julie Kitima linda mandulu wana o avandi o lelo bobenga asemeki na bino na vanda na zemi héritier na libumuti yango ndeza respect bana mikio kutu nazala kutu na ba Charlie mananga lati mobima boyebi te ke yo héritier landake na sima ti lelo yakena ba message a buzo ba kotinela mwa ba porno do bokeba na bino trop c'est trop comme héritier mtafuta ba loyer na bino alala ka bino asala bino nyonso bo yebisa héritier abosa na kasi mwana trop c'est trop pona monisco combat ezali su ya ngate et comme il ko combattre ne ritiana kombeza esu ya ngate ponga na sala vie nga tout le monde a yebi pourquoi soki ba moni héritier comme ka bien na mwana na il faut créer problème pourquoi na yebi se bino za la mbala suka ou soit moko na bando luka bino bo beta ngai boyoki eza mbala suka na s'adresser na bino nyonso à l'exception de personnes pour na yebi ndenge botambola na kombo nga